Batata Bamama Bandeko Mbote Nabino Bipai Biso Bozuli Bakou Yakwanda Biso, c'est parti pour le direct de 45 minutes du lundi au vendredi na Canal Presse, na Canal King Télévision. Mbote Nabino, merci pour la fidélité et confiance au besoin na Canal Presse OEC Kangima Solo na Katengoma Mokonzi Kinshasa et Kangima Solo na Brazzaville na Congo Central pe na Mikila Poto botala rango na nzela ya YouTube. Merci na équipe technique oyo sunga biso chaque tongo po bona na biso bandaku na ndenge elongo bani baza ebele lelo na tongo awa na moni Kuparbo la Freddy Takidi na moni Rodi Louadio MCMB ya Mavinga na likolo Samson Ilunga Guy pour tous les maestros sous la réalisation, il y a Serge Makoso. Merci. En tout cas, merci. Canal Presse spécial, il y a jeudi 8 août 2019, Bogomo na Mobia na Mikala Mingite, na ba etano na bina ike kasi ndenge ezalaka kaka Torobanda na ba info na politique boyeba que formation il y a gouvernement calamité ba consultation ça continuer mardi le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a ko remettre monture il y a 65 ministrables na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bati alobi ye akoma lettre te pa ya Kabila po asenga pardon pe azonga na AFDC oebimi na ba journaux eza ya lukuta oebimi na ba réseaux sociaux eza ya lukuta eza ya yete. Jean-Florent Ibenge démissionne na équipe nationale, le sélectionneur Atiki Naye, après 5 ans, il a co-dirigé l'équipe nationale, Jean-Florent Ibenge a rendu le tablier. Kakana Sport Pacheli Madilou, Azali Sousouna Bissoté, ancien président Yasodigraphe, Atikaki Bisso et puis le grand journaliste sportif J.C. Lomboto, Yepe Atikaki Bisso. Le général de FAO à Kinshasa, depuis dimanche, concert Naye, Bogolanda Yango, Arobeta, na Nguma Mokonzi Kinshasa, wana ba info tozana ngo bande batali bolanda ki bande pensante. Lobby na Canal Kin Télévision na ba réseaux sociaux tozana plaisir. Il y a na Canal Presse, il y a lelo spécial, il y a Koyamba Kofi Olomide. Mbote Kofi Olomide. Mbote Papa Zulu, Mbote pe na batunyo surtout yotanga ki ya Canal Plus. Il y a Canal Presse. Canal Presse, pardon. Bolimbisi. Canal Presse, Makoso, on a tous les autres. On a Pessi Batuni, surtout Balanda Bisombote Mingi, surtout Louis Blaise Londolé, na Alain Londolé Pabazali. Voilà, Kofi Olomide pour la première fois na Canal Presse en direct sur Canal Kin Télévision. Ndeka ezalaka ba message numéro 1 wana na sa etandoike isa isalonga ozalana pona ko aider biso pona ba testo pour tokutuna pe mobenga mina biso na kati ya émission na Kofi Olomide tokaboli émission na biso na deux parties là. Première partie, la politique en République démocratique du Congo, Boébi franc parler na yé. Et puis deuxième partie, ça sera la musique, bien sûr, Torosolo la yango, pour Kofi Olomide, Boébi azo continuer toujours, Kobeta musique, puis samedi, aza déjà na concert. Torosolo la musique en République démocratique du Congo. Kofi Olomide Tokota, na Canal Presse spécial na biso, santé na yondege nini, pour Toka Gendungu, Kofi Olomide. Yonano belate. Santé, ça va maintenant. C'est du soir bela jour mogo. Balabala togo lega toute ta vie batunango santé bonne pour non, les abongoté. On nous a le cause ko reconnaître mérite ba médecin té. Na bela ki c'est lika ina utinda ko langa tia makolo na komi. Muto na santé ta ko koma te na euro na 9h tongo. Donc ça va. Ça va. Voilà, Kofi Olomide tokende na première partie de l'émission na biso Kofi Tenito bananu au la biso analyse politique ya pays après alternance au salamaki lamboko na biso. Tout n'a pas question précise. Naza journaliste était na nenga ba bete tout n'a pas question précise pour solvina ça l'analyse naza nani pour ça l'analyse. En tant que Congolais tout n'a parce que yo oboyaka machine à voter. Mais président Fachi abimi la machine à voter. Machine à voter salami. Siko tozo koba politique ezokoba. Son abi Kofi moi idée na 7 mois il y a gestion à Fachi Kofi Olomide Kolobani. Mais machine à voter yo lobby to suga ki yapi. Ba contestation ti les adits. Mutu musu sa lobaka yende ba voter. Mais président tozanaye yende président to mais to yoka que comme on est nani ndegolanga ya Kin Bouf nani Martin Faye. Ah oui. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que moi makambo na lobaki wana ezaki ma manger puis na ngamote ndazaka moi relais ya muke ya ba congolais surtout
Donc voilà, mais on est dans l'état dans lequel on est, et c'est Salamaki, Toti Kapé, et on a le passé. Donc il faut bien être dans un amour, tout ça, on a une motologie, c'est-à-dire tout le rappel qui est tout le rappel ma page, pour tout avancer. Pour ce tout télémélaga, les gamons, tout avancer. Donc tout ça, les lots, on a été autour d'un amour, tout faire avec, et puis la vie va continuer. Kofi Olomide, les lots, tractation, information au gouvernement, cash 32, 23, FCC 40 Soki 2 postes ministériels. Les gouvernements tardent à venir, ils auront yaté, toujours vivre sans gouvernement. Son Tony Kofi Olomide, pourquoi le politicien congolais Baningika Kouele la Bokonzi? Ça c'est le propre de la politique. Politique ezagana Baningaka Koma Mikondi et puis après rien du tout. Tant aux autres, 60 ministres. 65. Le problème est que nombre. Le problème est que Baosala Moussala. Est-ce que mon amour que non, nous avons pour le peuple congolais, nous avons pour l'intérêt na yété, na ba ndegonaye, na ba premier bureau, deuxième bureau, ba cousin naye, mais pour le peuple congolais, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. 60 ou 40 ou nani bon. C'est ça. Et puis, aux États-Unis, on a 16 ministres, ils sont 62. C'est un signe. Bon, mais, bah, toi, tous en ont confiance, tous ça bango temps, tout le monde a bango, tout jugé bango à l'œuvre, tous en ont préjugé, tout petit que la bango temps basa la moussa na bango. J'espère vraiment que bateau ba otia bango, ba voyez ba que dans le moment tous le bango on a besoin Congo ça on a besoin, et ça on a pas passi et que ba voyez on a non pas pour se servir, hein, non pas mais pour nous servir peuple pinga lo baki et logo mongo soki moyen ezali na mboka ndenge to na yon lelo parce que na kaka au mbongo ezate au boye batulanzila balela kaka ngana osepela que ba salaire ya ba ministre ya batona bana ba responsabilité bana ofutama selon musala basali proportionnellement ezalaka automatique parce que mboka mezo là ils appellent bien que ba ministre paye le moko ba serrer pe ceinture c'est-à-dire en fonction ya musala basali ezalaka automatiquement kaka kia azuboya ke voyage boté batala pena rendement ya ministre pe ba foutir. Ah, lelo, tout le monde a tous secteur nabino, il y a culture. Ministre de la culture, il y a en politique. Est-ce que lelo, Fatih, a coupé sa ministre de la culture, na montoyer de culture, était Kofi Olomide? Nous avons une leçon européenne, na président Nabiso Fatih. Nous avons une idée, mais nous avons une TV, Fatih peut s'aboutir. Azamayele, na kutana inaye, to solo laki, nous avons honneur wana. Logiquement, tout le monde a même en France, guidru, comment ministre de sport, en France, dans le Brésil, tout le monde a roi Pelé, dans le domaine de la sport, tout le monde a soda, ministre de la défense, car la culture n'est pas la biso, il n'est pas la marate. Il y a une idée. Au lobby, ils ont eu le kala, donc je ne ferai que répéter. Donc, ceux qui ont gagné, c'est dans le monde de la culture, parce que les lois ont gagné 62 ministres, 65 ministres, en fonction, il y a pas parti. FCC n'a caché. Donc il y a pas parti. On a déploré depuis. Bazo en fonction de compétence T. En fonction de kakake, il y a parti. C'est-à-dire, et là, les bosses dans l'aéroport, na beach, l'accès à l'identité pour les cas. C'est-à-dire, les actes tout est que au salanini, au salanini. Donc, ce que ça qui vraiment que pour la compétence, et même si au lobby, on a d'accord, mais moi, je ne me fais pas d'illusions. C'est-à-dire, peut-être que le sport, il y a parti. Tout le monde, il y a monde, il y a sport, il y a culture, il y a une partie, mais je sens, je suis bodor que c'est parti pour les alaka que pour avoir une partie telle de PC poste. Voilà. Pour niveau bazo il est là et ça kaka pour à la partie à solo la bien à défendre la gaille même à ta celle ma bien dimaka c'est bien c'est comme ça malheureusement pour notre pays malheureusement basketteur babimi champion il y a Afrique bayamba bango pa ya mokonza mboka laki azotongela bango gymnase il y a 15 000 places mais surtout que la culture pas de studio adéquat pas un salle de spectacle ce qui les locaux fait pour le but que yoko lo bana fatité mais je crois que ça la bino peut passer nabina ko peut ça les santé voilà et ça la bino passer mais les pas l'acquis bas sportif que azotonga gymnase mais il y a 15 000 places au moment où la culture il y a pas une salle de spectacle et une salle de spectacle il y a pas un studio adéquat bokena toujours enregistrer na poto lelo yo robeta na showbuzz samedi
prochain. Est-ce que et ça les bino moi pas cité ba sportif ba otonge la bango mais bino ba ta culture ata lokomokote. Mais papa Zulu, on dit aux poser ma question, il me pose répondre. Que ça les biso passi, batu biso ba qui partait studio télé côté ba pressa CD. To benga Congo maternité à musique africaine. Ça dit ba mboka tout Afrique, le loba la muka po ba yoka trop musique biso to beta. Bandana ba papa na biso ba Taboulay, ba Franco, hein, ba vie na biso ba Pepe Kali etc. Tin lelo. Da solo la gana ba musicien ba mboka tout Afrique. Bango banzemo wa loi. Sur loi et loi et bimara izalaka que ba makambo ba internet ya ba vu zimona lopo concert mogote boîte mogote zanga la loi na ba poto na mboka tout de loi wana ko mane suna ta ba 4 milliards de vues sur izalaka ki ba internet ya le roi mais na kati ya mboka na parce que quand les cordonniers sont les plus mal chaussés donc les situations yo lobby les états de lieu ba tout ba yebi mais ndé pour lobby les musu pe ko éveiller conscience. Ah oui, c'est vrai, côté il y a culture, même pas un studio. Mi babarti, c'est tous les lots, comme moi, studio, on a banda, quoi, banzemo, on a tout et ça, on a studio, on se débrouille. Donc, comme il a été, on a se débrouiller, ou alors, ok, à l'étranger, on a pas tourné au lobby. Mais, il ne faut jamais désespérer. N'est le lobby, président Abso, Félix Antoine Tshisekedi, à Kanisi, bateau basket, au Serra-Bango gymnase. Pourquoi pas un jour pas au cancer que ta musique plutôt salarié pour na par contre tu as des contraintes dans les moments le wana pas na yo na bosana nazalaki na honneur ya goyamba mana mukonzi sika DGM Kachwantale ou a remplacé Laurent Kachwantale a remplacé Félix a remplacé François Béa ayamba kinga ka semaine yo to bana songa mais papa nga en tant que musicien na pas si mo je suis sûr ils appellent pas si ba collègue na ngatu. Tant que papa est Bakufaka, dans les gars de RTNC, dans le bagage que lobby lundi dans les avions, qui nana Côte d'Ivoire, Kotala, depuis mon hôtel, il y a papa Wemba, qui n'a chauvé naïe. Mais, tant qu'on a bimi, bah rappeler que non, pour bima, faut autorisation de sortie. C'est-à-dire, biso artiste, tout ça, même la gymnase était, même studio t'es rien, mais pour bouger, il faut autorisation de sortie. Autorisation de sortie, on a censure, comme de censure, et ça, le gouvernement a vu Mobutu. Parce que, quand il y a des opposants naïe, bah, ça a mot à dire. C'est-à-dire, avant, il faut pas contrôler, pour ça, il faut censurer, et talanzé, il faut y contre été. Si le lot est en cours, à Kamwa, bien bon, oui. Et, à Bengi, directeur de cabinet, à Bengi, Batunaye, équipe, à Lobby, Nabango, Makamouana, il y a autorisation de sortie. Il faut ici, là, parce que le président, à Lobby, il faut se sentir libre, Namboka, Nabango. Je voudrais l'applaudir. Na tout n'est que bon ça la communiqué de presse abi non kofi loba puis on peut pas communiquer donc là ça ne c'est moi lancer ba collègue dans tout que ba ko sa bangote na poste frontière magamba autorisation de sortie et si je cite son nom monsieur Laurent Kachwantale patron de DGM ya ba frontière à Congo lelo de mutu ayebisa ki ngai ezaki mkonini lelo toza jeudi quoi j'ai samedi na bureau na donc voilà une petite avancée parce que mboka oyo na mona ba réforme et ça la maraté balinga ko changer makambo ya mingi mboka na biso donc ceux qui to bani na moi ko veiller ko comprendre makambo et ça la moi bi talent makambo ba église à Lokuta na éviter na mboka msu ya Afrique ba komi ko interdire ngo parce que baza ko soit temps ya batu au mutu akota na église banda 5h du matin 5h du matin batu ba yebi ti 15h, 16h. Nathan, on a moutago sala bilanga pe pondu boti na mboka manyoke boti. Donc, ba makamande ngone zele beli faut que autorité ezonga na mboka oyo. Papa Zulu ko sekanga la to sola bien. Autorité faut zonga, il faut vraiment batu ba na ko tia priorité na bango na musala pe na intérêt ba Congolais. Voilà, makanisi ya kofi ezanini pona ko combattre Ebola. Kasi on a faut kaka ba bato ya domaine la médecine va s'impliquer puis biso to banda qu'on soit conscience qu'il faut un certain comportement, il y a une hygiène, il faut qu'on soit à la légèreté parce que tout le monde on dirait et ça m'a un peu la illusion pour ça la réalité que les alliés donc il faut vraiment hygiène ils la faut pas jouer balanda ba conseil il y a ba professionnel il y a médecine ndenge baza ko pesa mo propriété maboko toujours ko sokola maboko ko lia n'importe quoi te ndenge bazo bangaza médecin je suis un peu mal placé pour en parler mais il faut que landa ba directive il y a ba médecin.
Voilà, namboka na biso tout ça na problème. Moko kofi ezali bongo kaniaka to benga na lingala na français corruption. Analyse ni okosa la pona ko éradiquer kaniaka na République démocratique du Congo. Soki mutu aza na douane azoka salaire à bien te. Soki policier aza na nzela azoka salaire ni to yoga ba 60 000 francs congolais, 70 000 francs congolais. Comment voulez-vous que ce soit proposé 160 000 francs, c'est-à-dire $100 à Oboya Ondengenini? Aza condamnable, mais il faut comprendre. Et puis, naïbi wana pété que ceux qui n'ont pas le leçon, il faut prendre la police, il y a solo et zonga. Police au bateau, c'est-à-dire, parce que police me sauve la moto. Na mon mboka tout ba na numéro mo SOS police, les msou ba attaquer yo, les msou ba bandi ba côté le numéro finiga bouton il est et pas na biso ezate na mboka msou to ke na Bangola ba Côte d'Ivoire, ezate très bien organisé na mon ba police na msou ba loka bana mawa. Baza lokola bana mawa, tala lokola ba kama ba ketch ba voiture la ketch jaune. Au milieu autorité ibité ke bato wana presque mieux surtout ba passer na ba code de la route té. Ba pasakate ba somba ba permis ba coopéra, tout le monde sait ça. Na ba wewa. Ba téléma so monika kurbi la télémi. Et pour moga mobimba. Conduite na biso à droite. Mais ba volant, il y a droite, ils na ba pays ba conduire na gauche et tamolaka. So ki na Brazza ezate na Togo partout ezalakate. Autorité azali to azalité et ça la makate. Ezande nini. Ça dit tant ozo tambusa awa. Alors que conduite les alliés, ça dit, aux hommes mal placés pour na et puis mutunayo memi awa tango fungola pour bako nyate na mutu azoya boy. Au moni, ça dit bah désordre mo on dirait organisé. Ça dit autorité faut et puis neni les chauffeurs tout le monde a embouteillage, ça embouteillage, ça ba désordre routier. Bis était de marana on a courbir kaka, on pas sur ba katsaka, pour tirer ba to tonda, bon ya démarrer. Entre temps ba tout bazozila. Soko talika na boso na logo ya raté batenda kitambo magasin wana donc voilà babilo wana tout babilo wana yotangi ndamo ezali ebele so to bitoko wa jamais l'émission mo aussi ça voilà il faut remettre mes anini restauration il y a autorité il y a mboka autorité ezali c'est-à-dire chauffeur taxi chauffeur à ketch abangaka rien abangaka eloko moté comment voulez-vous mbatu toi na moto moko sans casque toujours moto tambusa moto ouais na dem sou batu 4 na même moto na ba bébé sans casque na kena na Rwanda mais c'est impossible de la tête 2 mètres na wewa sans casque et ça la nulle part il y a on a mis toute l'autorité à Zali tous les ministres ba otia on a 65 wana j'espère que ministre il y a transport na biso ba binga so moto équipement ma code de route wana transport voie de communication j'espère que autorité quand même gozonga autorité za kagate so kofia ina frontière autorisation de sortie les autorités za kagate au moins le directeur de cabinet na makangu na dans salon d'honneur na aéroport biso ba leader en mboka non non autorité za kagate ça dit biso ba oyo ça dit na musicien congolais soka kufi ozu bonero vile tumba otukozwa mais tant que vivant ba mona raté ata musicien moko mutumo ya culture à cause na honneur l'aime sous pesoka yé à côté la salon d'honneur parce qu'il y a des chanteurs qui ont rang de ministre et plus que ça il y a des chanteurs de soka qui sont à cause l'aime sous général koleka na musala sala na zo banga pona profiter parce que talanga de na bi kizo ngotunanga mais il y a des gens oh ba ko bi comme tala la bango na moi valeur moko boye de leur vivant voilà pour na nini ka vile tumba soka inde mona ba président ba assemblée ba sénat ba on est là pour ba candidature au pesa ça veut dire qu'ils sont baillis vivants azali na do yango me ba okundango Kofi Olomide les lokino comment changer ba saute mouton de nini au moins on est dans 24 tango yewa oh ba travaux ba sala wana oh ba che batol ba clôture batol mais tous il a tout le monde là on est au bimati yo jiji batol tous il a tout le monde là on est au bima et puis Congo ezakinité Congo ezakinité na la kenana Mbujimai babenga oni la ville minière du diamantifère na l'élama ya monsieur Tanganga il faut pas tout se leurrer c'est-à-dire babenga oni basepso mur de fumée na la kenana bamboka lokwa Bukavu Goma na kenana mboka lokwa Mbandaka balabala goudronné ezata mon côté rien bato bala nanga bayebi na kenana Mbandaka courant ezalaka te na mituna mais pour courir ezala esenga nini au juste donc tout
quand ça va qui ne change de Congo bongi. Non. Non. Tout ça, Congolais. Non, d'abord, on a beau na Kisangani. Na vanda na Kisangani, mais na beau na Kisangani. Donc, tout, na la tale la rende Congo. Na kena na bamboka lokwa Bukavu. Mbujima, ça dit, et l'oko moko ezalité pour refléter que, diamant est outaka na mboka, oui. C'est-à-dire, diamant wana, et ça peut servir, Congolais, ou bien pour Batumoko, groupe moya Batumoko, c'est auto-servir. 65 ministres ou pas, il faut que conscience na biso ezala. Il faut que Kati na biso me changer. Et ça boulevard. Non, boulevard tout changer. C'est ça tout le monde. Boulevard besoin araboïde. Et au coma, boé, na makama 5 chantiers. Mais ma mentalité à Batou. Batou, oh, yo quand tu es Batou, on peut passer à la boulevard, on va aller à combien? Toujours le bas douanier, la police, mais Batouana, oh, bah, ça va en bon, ça la bosse à l'école, ça, yo, quand ils ont rendu. Kofi, Nabandi, outil, n'a na Montfléry, ou en prêté boulevard du 30 juin, n'a tronçon compris entre INSS, Tina Poste, il y a des mendiants. Terrible. Bah, avec le, terrible, bah, Koulouna. On se pose la question, ministère et affaires humanitaires et ça, la rani. Maman, papa, n'a pas surtout pour le citer, moko, togo, kokate, l'émission moko. Makamoise belé. Mais, on a là, tout le monde optimiste. C'est-à-dire que la positive aura toujours. Félix Antoine Tshisekedi, Ndoinanga, à côté, le 24 janvier, 7 mois. 7 mois. Pour l'anga, c'est un peu juste. Tout à l'heure, c'est vrai que sur tout ça, la peine état de lieu, tout ça, l'audit. Il y a Baoba, les gars qui avant, ils ont mawa. C'est la catastrophe. C'est-à-dire, on dirait, via Congo, les considérés. Dire ça, ce n'est pas être opposant. C'est être juste un patriote, c'est-à-dire quelqu'un qui aime son pays, qui aime ses compatriotes. Au monde, on a confié que côté. Au monde, on a bunda. Na kota ba classe na ba bordeaux batu ba yebiti na bunda banze mona ba no zongo ba na batu ba yimba na ba zongo na ba mbongo batu ba yebi ti na tia moi vie na nga moi muke à l'abri na bana na nga na idara pe moi batu ko idenema kofi moi 18 jeep na kabela batu tout ça mais na kofi na kabagate na Congo na kali paletes na liki donc na le banini papa Tshisekedi 7 mois c'est juste à quoi changer nous autres mais problème il y a des bosso ezali na mitu na biso moko ba congolais. Est-ce que vraiment Tolinga Mboka na biso? Est-ce que Tolinga a pris un intérêt général? On dirait que non. C'est-à-dire, tant que tu fonctionnes bon, Congo peut retirer à la traîne. Moi, je souffre pour mon pays. Je souffre pour le Congo. Chinois, c'est-à-dire, martyr. Il paraît ba robinet ba yibarango donc ba boulot mike zangati na bomba bato ba kota et comment vétuste pratiquement na kota te mais na yoka ba masolo oh kota na ça de martite na kota na terrain mais na ba kati ba vestiaire ba bureau ba ni na kota na luté je n'ai pas eu l'occasion donc il faut nous tous en a conscience chauffeur ya wewa yemo miloba na yotambu sa bato sans casque est-ce que ça bien. Est-ce que ça faut confier na TV à Lobango? Il y a un peu de que soit il tout muke pas mutu ya mutu na makadam et bigarate. Et batu mususu, batu mususu mema bango na bana. Mais yo mutu zo tambusa. Mutawe wa bien chauffeur. Ouais wakaka. Ouais wa bien cycliste. Yo mo tango zo maman mo memina mwana na sima na conscience na yo. Et ce qu'on le bana maman wana te sans casque. Na Rwanda awa, Rwanda pamba. Ça dit chose, mounio sans casque que directement à la prison pendant au moins 6 mois. Kofi, n'a pas idée, ça n'a pas nous allons la politique. Vous savez, moi, il faut comme un sénateur. On a évité, pour nous saluer la Congo, il faut qu'on ait la politique. Pour nous saluer la Congo, il faut qu'on ait la politique. Parce que mon politique, pour nous, a une connotation un peu à bien. Pour nous, au moins, il y a tout, sur la commis, qui pendant une vie n'a pas changé. Bazala Sunday, Bazala Gité. Nous, bagi ba opposant, bagi ba humble, ba va dans ba quartier modeste, ba PCK poste, que notre la vie naïe 6 mois après. C'est la honte pour notre pays. Au moment où tout le monde pleure, banda aéroport Anjili ti, au komananani, batu balela kaka na kitambo magasin, batu balela kaka. Mais il y a des gens, na la lobaki, vous connaissez pas de konayo, na tilo kolé. Bato ba politicien na biso, bato bazara na sort na biso na maboko na bango. Au moins les bato zo banini,
dans le gouvernement bimité boina boye mais batouana ba mi continuer bango baza déjà ko se servir bazo zo mbongo à l'état ba kina ba voyage ba ko soma bandaku ba nini o ba ko lo ba non le ko na nous gouvernement bimité biso pe ba ministre ba toto na mo ba responsabilité to zelana mais bango ba salaire na bango bazo zongo totalement Yamo bimba. C'est-à-dire, par contre, même na bolinga mboka te, c'est là, on a zola soki, combien, si on a une fille de temps, la moitié. La moitié, on a quoi, et voilà. Donc, on se permet de rien, voyage car on a business class, beauté la bien, na mbongo à l'état, pendant que le peuple, ils ont souffrir. Est-ce que, bako, la tête, même le ministre, bako, ça. Non, non, so, ba, pina, bato, bolinga mboka, bako, le bato, ça, la ta, 1 an, tozoakara, par exemple, 25% de salaire. Non. On a idée na yo. Au Congolais, à commune à ministre de 65 ministres voilà. D'habitude so bazo combien na suka sanza mais bakoko le bakino na kombo mboka na situation mboka yali, olena zoka d'habitude so bazo suka ba combien 7 10 000 $, quelque chose comme ça. Par mois. Donc non, il faut que à 2000 kaka. Et c'est belé par rapport à la Congolais Moussou. Mona Moussou, et Tikalana, pour aider le peuple, Moni Baloga, comment on dit, gymnase, pour la basket. Bon, on est servir, Tongi, école de formation, na commune, surtout, dans mon monde, c'est-à-dire, que la maçonnerie, la menuiserie, au monde, on va diminuer la boulevard. Voilà. Voilà, Kofi Olomide, tout que moi rapide, parce que l'émission n'a nécessité, mais on a déjà un message belé. Pour na Kofi Olomide mais tout que nous rapide aussi sa partie politique tout qu'on a parti à musique Kofi Olomide botika temps botia aller aux abattoirs ordinaires non émission ça va 45 minutes bazo benga il est le boss ya mboka c'est lui qui est là mamoni ya mama na ozala na mambo voilà Kofi Olomide ça défaut deux questions la politique et plutôt qu'on a musique parce qu'il y a trop de messages déjà et ben donc Kofi l'autre comment na gouverneur ya Sika na Kinshasa Osakinois Gentili Ngobila a été aux décision que bar na ba terrasse place bandole la mnebeta maka et bana ofungwama 18h et kangi 23h makanisa Kofi Olomide ngai mo na pesa ide wana bana kala na bana lobango ezaki yo na pesa pa na ide na style le na TV déjà mboka mon côté papa na ngai mboka mon côté d'abord félicitations à Chantini on a ide wana d'abord félicitations j'ai applaudi et le ko na style le bobo tala ko tala mission na salaka na loba mboka moko te bato ba na ba France ne ba combattre ba kuna na ba poto ba yibi bango moko 1h du matin au plus tard au mona ba bloka na ba rideau de fer kiti musique tout volume sauf a on a bandale yolo lemba matonge et ça là bana bela bana na mitu na so bana ba na bandale matonge ba yekola na momani et puis énergie ni ba plano ba travaillaka ba kozanango tant musique zo beta toute la nuit c'est ça. Si j'entends jouer le coup, c'est la même brigade mort de mers. J'ai dit, mais brigade mort de mers, parce que les bangota, patrouiller dans la commune sensible pour magamana, bablo le soit déjà venu qui mouta, magamelika wana non. Na yoro kapela. Bato bazalaka kuna, baba congolais bandegona ngai bandegona biso. Et qu'on continue bon. Ce qui est bandit c'est bien. Est-ce que le problème c'est un bon signe. Le problème Kofi, est-ce que mesure ou a d'application? Si la mentalité au yobeli bakina. Si ko soki yo chaque émission na yo. Tant na lobiyo, izaka yo papa zuluté, boze belé bo na rolo yo. Avant banda émission bole bande ko bobo sanate bar na yo, nganda na yo 23h kanga yango po bana batanga bana bayeko. Non. C'est-à-dire bino bolo bakaka ba Kofi ba leader d'opinion bolo bakate mais le Kofi azo faire mentir bino po Kofi le ba tout ba mona ke aza quand même na souci mboka na ye. Au moins na ko za tranquille na vai na ngana obeta skabe ba copain na bali et tout na na moi voiture na ngana ndako na ngana moi makayebu na ngana na frigo ba koso na ngana congélateur na vingt mais na mona ka ça ne sert à rien ozalaka yo moko heureux na kati ya mboka omoni eloko ba politicien tozoloba eza bien te ke bango kaka nde ba mataka ba première classe bala la beauté la bien bazala na ba problème te ba na société ba boaka biloko ba fête moko avec exagération avec opulence moko leki il faut la paix mo en jambo comme tout ça na problème les photos ba partage photo un esprit de solidarité et puis photos à la problème na problème ya conscience. Voilà, na rappelé ba téléspectateurs Canal Presse spécial ya mokola lelo jeudi 8 août en direct to yambi bongo Kofi Olomide. Alors Kofi Olomide question ya suka potokota na matali bongo musique ezali kambo après plusieurs années il y a absence non apoto Kofi outi mikili mais to kanisa ki Kofi lokola ke mikili tamsuma changement mo roza la pona ba concert ezonga mais
combattants, Leli Binoline. Toujours pas de concert en Europe. Kofi Olomide. Non, non, dans mon mot, Tozoloba, grâce à un dialogue na histoire qui n'a pas de combattants, parce que quand je suis allé, je leur ai lancé un appel. Na senge bango que solo là et logo moroté na mokili les angara solution et logo moro pété zalaga et si la raté na mokili nzambe. Bon mon ba vidéo na kutana ina ibele to solo là na moment to zoloba il y a une grande partie au baza pour musique zongalango makamone si là cela ne t'échappe pas et mais il y a quand même bateau au baza moi hein, toujours ba radicaux baza na bango kaka mais je pense qu'avec la pédagogie avec les solo kaka hein la répétition c'est la mère des sciences. Je pense qu'avec le temps, on va comprendre. Ngana lobaki que ngai personnellement, quand bien même, na signé maman na compté na robeta mo bangi à conseil à retour na ngana poto après 10 ans, na salle mo ya munene, na robeta na ngouté, ce qui biso tout bande ko na biso to yokanité to za d'accord té. Na beaucoup parce que na moment où conseil robeta na mo. Na moment où concert et ko beta na poto et ko beta, mutu moko za suna capacité ya ko boya ngwa zate. Ou yo msabitumba mais entre ba combattant. Parce qu'il y a des pour et des contre. Grâce notamment, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, l'action on a la salaki. Donc, conseil de Kobeta, mais n'a Kofi Olomide, boss Yamboka, n'a lobby que, n'a Kobeta te, ce qui consensus et salamité. Et je suis optimiste que tout coup na consensus ou na calamité. Voilà. Donc, nous salué, bah combattant, bah benga bango bah patriote. Baba ndeko na biso po makambe belé o baloba eza na sens et logo kaka oyo eza moi boye eza kaka pourquoi s'en prendre à la musique et aux musiciens seulement raison eza manité baloba liboso que non so déjà to yembela ki gouvernement eza ki liboso lelo gouvernement na eza na président Kabila bazali sous-souté donc raison na bango ba ki nango eza li sous-souté na ndenga logique bango tika profession mobimba parce que profession na tout ça ça va tout te foutre ba salaire tu as après kotika ba clip na ba régie te foutre un peu balade donc ndenge zalaka même na ba MTV a toujours nengwana omona ba société na ba Warner ba Sony ba Universal pour ba lexa ba Rihanna na ba nan ba foutre mbongo na ba chaîne wana za toujours nengwana donc c'est toute une profession donc ba raisonner pena bien comment veux-tu papa Zulu bandeko téléspectateurs nzemba Kofi o yemba ngona Soudan na Tchad na Bénin, na Togo, na Côte d'Ivoire, nous avons fallu na Libye, na Algérie, na Maroc, na Sénégal, na Wapi, et il m'a normal. Congo Zalaga ndenge zali. Ceux qui ont le bico na Paris, na Bruxelles, Dembo Gawana, malamo Congo Salining. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tala magamélika pas de Gonabiso, Moïse Mbié. Ben, éviter. Et comment que Moïse Mbié a bétaté, boye par tout ma casse, je le félicite pour ça. Ayemba ika banze mo parce que m'invité qui na vidéo ba Nigeria aye pas honoré contrat na ye o ba Nigeria ba yemba pourquoi congolais wana mbiye abeta tabino moko penza donc pour tobina pour to beta musique et singini biso ba Kofi na ba wera ba ni to changer nationalité surtout comme na so ba musique to lobi que to passeport centrafricain ou to beta banze na biso ba ni to sande ngona voilà Kofi Olomide alors et moi j'ai même proposé pardon là sur ça que na proposé que tant na solo na ba combattant batika musique beta mais avant musique beta comme bazali ko loba Congo na matanga ba beni ba butembo ba denonso aboma musicien nyoso alinga beta avant beta na mboka tel a solo na ba combattant ba na mboka wana ba patriote ba yena concert ba 10% ya recette na ye ba timona caisse beni butembo ya bandeko na biso na parce que ba lobi que il faut tous à la solidaire moi je suis d'accord pour ça donc voilà encore une piste à prospecter pour sauver la situation. Voilà. La même musique est musique est la seule responsabilité de la situation au Congo. Voilà, Kofi Olomide, né à Kisangani, Makinois, Mwana il y a solo. Est-ce que Kofi Azalaga déjà ou a déjà récompensé la commune à Lemba? Parce que sur la commune à Lemba, au moment où on a biste, il y a Igo Tanzambi. Samedi, Ezalaki Bongo, inauguration, il y a terrain GD. Bache pelouse synthétique et comme terrain municipal Bruno Chibal. Mais Kofi boss moi na lemba solo non to ka loko moko te tel Kofi mais pelouse synthétique GD et comme terrain municipal Bruno Chibal. Ça dit musicien pour bien honorer faut le kufa
terrain bandal père ya terrain mené mais comme bandal abandonné bref nal bagande ba petit basala sikoyo net Kofi Boye quand on est papa Zulu et logote moni igo on a leki na to balabala mo butango biso 392 bango 384 284 kapa kufa ndo mo ndenge sande wana ça dit Congo za ndenge wana Congo ezali ndenge wana omoni libandi ya moto soit otambola ekoti toujours soit kufi no mo ah c'est nzo na libandi bon ba tusu bala de koti ba moniero ba kaza IDPS nzo le mso bomba nega libandi tout simplement la nanga bien et ça quoi biso ba Kofi Olomide onenge olobi na ebiti nga elo ko lobate na tunika reste na Congo moto ko honorer de son vivant azalaka sauf soit azap premier ministre quoi c'est premier ministre à longue déjà non Ilunga koti non à côté non voilà donc Ilunga à côté Azozela a investi dans le parlement Ilunga Azozela a investi dans le parlement bref premier ministre na moment tout ba Izanani Ilungamba heureusement pour le Belinga donc mutu apesi comme wala na stade terrain municipal Bruno Chida na yebite biso kola na lemba to yebagete tu es bakité na lemba ça mon lemba solo bandai de pèse bana lemba bana lemba solo bana lemba to bi vie absolument Gina Wajina awa suka na numéro 8 na télé feke to bi ba modogo ba vie botekol ba vie Joniko ba Kofi Olomide ba Sheriff Kimbondo ba Sambale ba Welkar do bana lemba donc tout ba yebi biso ba Gabentembo ba Sami Matobo do bana lemba do to ba yebi biso. On comprend. Mais on peut terrain, mais la vie continue de habiter. Nous te le toujours. Lobby est molili. La bandeli, lobby est molili. Tola la tola muka. Voilà, Kofi Olomide, invité spécial à Canal Presse. Allez, toquer la deuxième partie parce qu'il y a beaucoup de messages. Deuxième partie, c'est la partie musicale. Kofi Olomide, relation, c'est bon? On a pas musicien, monsieur, JB, omoni batuna ka ngali kambo relation ça nango Papa Zulu yo za na bana boni au fait papa on Papa Zulu 4 comme 4 ko tinga makombo Papa Zulu bon bref ba ozoki papa we matika biso bref siko mutu moko tatika la yoka Kofi azoba mabe ya moningani na TV jamais. Ce que Zali bimisa on la vidéo batia jamais. Ba yebisa ngutu ke batu baya kale mso luka Kofi proba sala ki basa ponga la mutu. Na ko sala pe na bungi pe. Mais batu so bakamata mo ko bunga Kofi comme ça lokola moyen na ya o sala ba azo mo actualité. Nde na zo babuna sala mutu te o na tikala ko kanisela mabe na zana mabe na ina lobi mabe na nde na lamuki na tonga lelo azalité. Ngasuwa na ngakutu zali makambo ba combattant wala. Ce qui to sala ki tamo to l'accepter une la solidarité ya bon moi les sanga peut-être les magamone ici là surtout to parvenir qui to le but to comme ba master ba pire to ba lotambola ensemble to lia makoso na pilipina makabu na fufu ya pété ensemble té to bi ki ya ba maman moko boye et c'est la batu va se retrouver au moni Kabila le père Navi Mobutu ba solo là en Afrique du Sud Mandela na katikati na bateau parce que circonstances de Sengaki biso ba mission congolais et loko oyo ya grave o mutu abomela mutu o sala ke net na kaya boy to parvenir que to solo lango na yeba te poninga après pe na après mais na yebi ke na mboko na li cible permanente c'est-à-dire diaboliser à tout moment na sala hôtel del Pilo na tia ba caméra na sala mo senje ba yo ko betate bino moko yebi na yeba te so pona nini mais na yebi te mais na yebi. Mais il va promettre, mais nous retournons la question. Nous avons tout la musique à Congo. On a un problème na été. Voilà. Voilà, Kofi, pourquoi chanson Nzemono Bimisi mon ex? Non, mais Bimisi Nzembo ya fait. Yangala singila musicien mo ne singila. Titre mon ex c'était titre il est la femme de quelqu'un. Bien politique, consommant de musique. On fait toujours toujours
Yako takine bato. Oh, nzembo lokola leader na takina mutu. Mais Kofi, oui, nzembo lokola ekoti na takina mutu. Nzembo lokola première dame na takina mutu. Nzembo lokola ngobila na takina mutu. Nzembo lokola diva na takina mutu bato bayoka samedi. Papa, mutu afande pana mutu sala ba Sylvie, ba Gino, ba Samba. Nengo au qualifier répertoire na ngana ko sepelate. Obika toujours banzema na takina na. Danse moko zobi na mikolo yo. Papa, temo ya lelo bato bayokuta calmement. Bormo na yena on a poto calmement. Tali papa zulu sako dans la yaka. Voilà, calmement. Kofi, mais ça dit à tous ça là ozobela nini orobina. Au prometteur bato ke otika ndule. Après 12e apôtre otika ndule mais tu continues toujours. 12e apôtre, 13e apôtre. Un peu de respect pour la moto yambi invité. 13e apôtre. Au prometteur bato ke otika ndule. Na le ben na considérer ba musicien. Pour nous, que tu n'as pas préparé ton émission. Non, j'ai préparé mon émission. Mais au Bénin, il y a 12e apôtre. Au Bénin, il y a Souka. Eza ndenge mokote. C'est-à-dire que ça la no album te moyimba banzemo na. D'ailleurs, yo le bana ko ninga banzema Kofi Akala. Donc banzemo 600 ezala vandeli moboy. Moyeba soute. Pour côté trop politique, vous avez boité liboso. Bref, na le bagite na otika ndule na bagite na album ya Souka on a sali ya ngwana mais demande générale partout na Kenya bamboka tout na kuna likanzela ba malien ba sénégalais ba ngolais mutu moka ndima yango azate na ba musicien sincèrement ou pas et belé ba ya ke le bananga que non jamais yokotika kosala ba album yango na osala album légende oyo vous avez un album légendaire quoi ozo bimatiko oyo omoni ba pi oza joli on a tout yango invité. Oh, besoin cola. Particularité, il y a un concert à samedi dans Showbuzz. Elengi, ça fait longtemps que mon a profité. Puis, première fois, depuis 4-5 mois, depuis, la salle qui a une opération chirurgicale. Depuis l'opération, donc, première fois, nous avons, docteur Nanga Ozalawana, infirmier Bélé, nous avons annoncé qu'on a battu pays, nous avons annoncé qu'on a Mbeli. Donc, nous avons moi, jar. Puis tout bien appelé bord moi comme calme mais au lignol bana papa mobile voilà mais samedi après lobby sur le clip il y a papa Ngwasuma c'est dit papa Ngwasuma ndekaka muteyepo et à battre papa mobimba et ça bien souga na makambo le batuba il bakina 18h samedi au clip il y a générique il y a les bosso il y a légende comme on papa Ngwasuma et au bandana YouTube bilo mobimba comme on YouTube. Hein, tout YouTube, plateforme, on a 10h, iTunes, donc les samedis ou les 10. Mais samedi, à partir de 22h30, dans un canal qui n'a invité Batutu, il y a un Showbuzz et Sengo. Voilà, c'est alors trop de messages. Vraiment téléphone et ninge kata toke rapidement Serge Makoso ndeko Zulu mbote ndeko Zulu na équipe ya Canal Presse na ndenge boyambi Kofi Olomide mo pa o mokonzi. Kofi a raison, il y a kolobake to moni réalité, il y a machine, il y a voté to pesi raison pour résultat na yango o toza na confusion, tozo ebate entre Fatina Fayulu na Bimaki. Ndeko Zulu Kofi a bisabiso lelo musique congolaise eza ko évoluer to ezokita. Non, biso zo bunda, biso musique zo bunda, biso moto ngaki to bomango na phénomène ba combattant mais tous les musiciens ba déterminer que Moussa na biso to gotika ngo bongote. Yango na lobaki tout à l'heure si un jour, tu comprends que le moment est venu pour tout le bas d'une seule et même voix et au salape bisoka bien. Donc pour nous, optimiste musique à Congo, surtout que nous Kofi Olomide, nous avons un concert à Mobangé en France, maintenant nous avons une datité ni combat salle pour nous aussi là, celui biso tout bas patriote, ba combattant Toyokani, bon on a annoncé si que place à concert et au bêta. Voilà, Ndeko Zulu, je félicite Kofi na analyse na hier lelo vraiment. Et puis Fali pas le bêta na Bercy na Botswana Fali donc musique il peut pas DiCaprio la merveille à Obeta na Bercy donc musique à Congo ezali. Voilà, Ndeko Zulu, je félicite Kofi Olomide na analyse na hier il y a lelo vraiment naza trop fier de lui Ahmed Makambo. Ndeko Zulu Kofi Olomide alinga kamingi chanson sous l'essence Dio sous le vent Dio ya Céline Dion na Garou. Est-ce que dans l'avenir, à Kogi Kosala peut Dio na Céline ou Garou? Na rêve na rappelle na rêve na nzemona na yebité quoi.
Donc kindagalanga musika. Pourquoi pas un jour, mais bon. Tout, à chaque jour suffit sa peine. Tout année le Gosuka. Voilà, Patrick Ambou de Tuni Kofi Olomide Boy, Sori Lelo Sali ko komi ministre de la culture. Priorité na yo et kozala nini? Restauration, il y a dignité à musiciens congolais et puis que ça là que musiciens congolais à la moutouma européenne en moka européenne va considérer parce que n'a qu'un mariage mon dernièrement ça dit mariage et nous le bagage que musique est bêta sans musique est logoté quand l'air n'a matin batinga message na papa ya marié que na coach l'ambiance malamo na bandaka na papa mobimba donc mutavanda ya agité ndeko zulu vraiment les autres sepeli na ba réaction à Kofi soki akozala kaka boye kozala malamu ndeko zulu Kofi alobi abotama na Kisangani est-ce qu'il pense aussi que ça la eloko moko oye koki kotikala empreinte na Kisangani mais batu musu ba pesi ba komela ba na terrain ba salarié na ba komina ngo donc si possible, na poto échanger pour un projet pour na Kisangani, maître Jean Makasi notable à Kisangani à Kinshasa. Papa premier donc solo la bien na papa Zulu comme ça, papa Zulu boye na parler tout ça les projets wana. Canal Presse ndeko Zulu vraiment tuna Kofi azalaka lelo ndenge mosusu lobi pe ndenge mosusu. Lelo to sepeli na ye moyen temps. Il va se faire le moyen pour lobby au changer. Mais tonton, il y a mon anga micolonio sauté. À mon anga micolonio sauté. Ce que je suis à la TV, moi, j'avais émission l'anga pas banati le collé, na ouais le pas ya papa Zulu. Atalanga bien, oui bangama bien. Mais ce que pas l'inga banga encore mieux. Né na beta scrab, né na sekana ba masalanga, aye na palais, na la yamba mututu premier. Voilà. Canal Presse, à l'époque, il y a le président Kabila Kofi Olomide Banda qui a évité la question politique. Mais les lois ont vraiment très bien. Félicitations les boss Mopao. Non, le coup parce que on a une machine à voter président comme on a dit Kabila. Donc on a eu na Kisasa, il passe à la awa, na banamura, na tout na le baki on a Kisasa, donc awa, on a le coup. Voilà, Gilles, bonjour, je t'encourage. J'encourage que je sache. On a évité que sur le lobby librement mamboga na bakangi babomi mutu mabe ya ndeko finga bato pour sa opinion c'est pas interdit. Gilles, j'encourage ton invité pour les analyses faites. Guilain depuis Limité. Merci na Kofi na et anonaye ba président nyonso bakanisaka que RDC et Kinshasa te à part Mobutu. Bonjour Tuna Kofi Olomide, est-ce que RDC lelo na est chaque jour batu bazako kufa ya attend que artiste ya RDC lobby nini moi ezate baimba atanze momoko pona est ya République démocratique du Congo. Moi ça peut le kuta et comme le quoi moi cliché moko chaque jour batu bazako kufa c'est faux. Les infos biso peut toza ba yuma ya Afrique Congo pays to ba batu moko ba jololo ba lemba ba ya ba bomba biso bongote et ça cliché il faut tout s'en sortir. Donc il faut te dire que Congo est le pays moko vaillant, pays moko valable. Tout tika ko biso moko zala ba défaitiste que non tous les jours toujours kufaga et puis réaction ça ce n'est pas vrai. Il y a eu des choses, il y a encore des choses mais faut pas dire que tous les jours ba baza kufa non. Donc il faut tout ça l'émission. Ndeko Zulu vraiment bobengi saka Kofi émission kitoko. Félicitations maître Paina Kingasani. Merci le boss des boss Moukoulou futur ministre de la culture. Nga boss Yamboka. Babi futur ministre de la culture. Merci na idée wana. Merci na ipona idée wana. Merci maître Pai. Abi futur ministre de la culture. Bon malais yem ta ma ministre té. Ndeko et puis surtout na za la partie mogote ni à gauche ni à droite. Nga gaga Congo sur Congo. Ah, o de na kotanga message au té hein. Té ya mabete mais ça message à Sengo aide mais on peut pas lire ça à la télévision. Pas besoin d'embêter à l'hôpital. Azotala on embête à l'hôpital. Après c'est un numéro naï. Mais bon peut c'est que numéro après ministre va passer comment aider. Té ya lobio. Mais pour ça ndeko Zulu Canal Presse na lingina senga aide. Comment nous disons quand ça ana sibisa na abina ina senga aide pa pao na zali na pasi na zana mbeto ya hôpital asunga ngai mo pao. Après c'est un numéro naï. Société. Abenga après émission. Société papa Zulu pesa numéro na yo abenga puis tout ça. Il y en premier. Kofi Olomide monsieur Sili. Merci. On lobite que batu baya na concert na samedi. Tenga na yena émission na yo. On lobina formellement te mutona imba bien, azala banzemba bien, banzembe belé, ayemba kala, botala a une opération bien to soutenir on lobina te. Pour ce lobby ils vont nous kendaga. Na ningi obwaka na no papa mobimba na obwaka te. Kasi ba ko
Nani bakobi nango samedi. Moi les communes à 7 millions, film on a 59 minutes, 7 millions de vues. 7 millions. Au moins banzemba normal hein. Loba. Makosa dini. Loba. La réalité mais Asa réalisateur au Tchakassi ni de Kinjori kado. Loba. Abaxi minute. Abaxi minute. Ah bon. OK. 2 minutes. Donc batu bazwa papa Mobimba. Batu bazwa papa Ngwasuma. Na calme. Et puis calmement. Ah, papa so yete na mutema be. Ils ont appelé la mère là-bas na 4 on a boyana. Aussi ça erne. C'est ça le temps. Tout ça va conseiller quand l'air conseiller silati. Pas ni ça ni. Pour les premiers années. Te posons en avant. Na zo va chauffeur mo politique ayo. Kofi Olomide c'est na émission. Merci vraiment message à Souka pour un concert surtout. En tout cas la bateau bana pas si je les encourage. Toti kamboga na bisoté tous à la défaitiste. Ngai na kolemba pour na Congo te. Donc nous avons encouragé bandeko na tous à nous solidaire tout kansana Congo avant ba intérêt particulier. On a zolo bezaka ka pour na bato musutu ya pe pour na ngai moko Kofi Olomide. Bato ka ba chauffeur basana on a conscience ne batelema na ba bifurcation na ba courbure est-ce que ça bien pour na ba mbouteille wana bato ya moto bandeko na moto sans bazo aider bato makasi bazo aider makasi sans casque bato 4 national msuna bébé mona msuna simima TV déjà bien été faut donner nous allons ya bangote faut ezali ya autorité. Bon, tous les ministres à Sigario lobby dans quelques jours parmi les 65. J'espère qu'il y aura la peine à la loupe pour qu'on ait la chose à Baba, le gouverneur de Bilana salué, Gentini, n'est pas lobby tout sur nos béco. Na baneti ngala mona wana balemba na bayolo partout makelele il faut que bana faut battre pour moka soki éducation il y a bana ezate moka on les a perdu parce que l'avenir du Congo c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, rendez-vous samedi na showbiz bandeko na zebino tout na tiango moins cher pour batu tout baya balo ba hote $25 bato ya ba net bazulu ba onde ba futa $50. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci. Bandeko Batali, le loyaki Canal Presse spécial. Touti Koyamba Bongo, Kofi Olomide, Makoso Rosom, c'est un écran. Voilà, merci. Kofi Olomide, le patron, il y a Quartier Latin International, Bouyebe Malamou. Donc, c'est samedi 10 août, na Showbuzz, le soye na yema Betali politique. Na yeti lelo na lemba, bazo pesa yelo côté, mais va combat ba terrain, bazo pesa djabatu. Kofi Olomide, il faut moi la lemba, il faut payer moi, bah ça, payer moi et le remoro la lemba et ça la bien. Merci, rediffusion Canal Presse 21h30 Kakalelo, numéro sous lobby, la format habituel lobby, Abraham Menayame, Toyamba Serge Kindomba, Claude Molicho, na Nico Ofai, Borolanda émission na YouTube, Gracia Mbia, Mavinga, Boutika Malam.